Lokwa affaire sifa lokwa bandeko nanga tolo barape na vérité moko soki likambo exact ye tolobeli yango pe na bosolo tolobeli yango pe na ndenge moka bien tolobi vérité et ça la rappelle bien bandeko nanga lelo Ursule Botelo TV aye liboso na bino pona kosola na bino pona ko informer bino to pona ko yebisa bino vérité eloko nini oyo ezoleka affaire sifa lokwa. Bandeko nanga mbote na bandeko nyonso o bolandaka biso vraiment mbote na bandeko nyonso o bolandaka Ursule Botelo TV wana ya bino liboso na bino ezali bongo Ursule Botelo TV aye liboso na bino pona kosaela bino analyse to pona ko informer bino eloko nini oyo ezoleka na vie ya ndeko na biso sifa lokwa. Bandeko tozomona ba video ekezongi tozomona ndenge bato bazoloba tozoyoka internet tombe tozoyoka pona sifa lokwa. Yango Ursule Botelo TV ayaki liboso na bino na yango Ursule vraiment aye liboso na bino pona ko éclaircir bino eloko nini oyo ezoleka na vie ya ndeko na biso sifa lokwa. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu mbote na batu nyonso vraiment o bolandaka biso na lingi na pesa pe ba merci na ngai na batu nyonso o bo soutenaka chaîne na biso en tout cas boza ebele oyo bolandaka biso pe bo soutenaka chaîne na biso vraiment nzamba lola apambola bino azali kola misala na bino a protéger bino bozanga mbongo te ya kofuta wifi to mega pona ko soutenaka misala na biso bambote na ngai na princesse Alegria ba bisou na yo esika ozali linda bukulu ya balinda merci pour na soutien balobi commentaire à liboso e utaka epa ya linda bukulu ya balinda bandeko na ngai wana to yeto lobela non likambo oyo ya sifa lokwa eza likambo moko ya pasi mingi d'autre part eza likambo moko ya esengo mingi bandeko soki ezali mbala no penza ya liboso otombe na Ursule Botelo TV en tout cas au s'abonner. Au s'abonner, au commenter, au liker, au partager ba vidéo na biso et au sa malamu mingi. To senga na bino ndeti ba vidéo ya boye to partagera yango po sifa lokwa aza vraiment star munene ya mboka na biso. Pona bato ba ebiete sifa lokwa aza star munene ya mboka na biso. Donc aza comédienne oyo abanda ba théâtre kala vraiment ça fait déjà 3 ans yango yo sifa azo jouer le sous-souté ba 2 ans et demi sifa azo jouer le sous-souté a traité mais azali vraiment artiste comédienne oya kala oya banda penza makambo kala sifa lokwa ajuaka très kitoko. Sifa lokwa ajuaka bien asepelisa biso zaki moko abanda ko sepelisa biso na banda kuna biso façon na ya koloba ba façon na ya kozala ezalaka vraiment bien makasi pona bato ba yebiete. Alors bande kunanga to s'abonner to partager vidéo oyo lisolo ya sifa oyo ekei sango lisolo ya sifa oyo ezali solo moko etamboli mingi. Alors to partager yango comme te koloba vérité to partager yango ba bele baye ba vérité oyo eloko nini oyo ekomeli comédienne na biso na kombo ya sifa lokwa. En tout cas eza pasi makasi. Bande rototaka numéro na biso wana liboso na bino pona ba remarque kaka ndenge zalaka. Donc soko moni oza na remarque moko oyo moni ya kosala biso en tout cas numéro na biso eza wana liboso na bino bo hésiter te ko sala ba remarque na bino bo sala ba remarque bo komela biso na WhatsApp bo benga biso na WhatsApp toza wana pona bino toko yamba bino Ursule Botelo azalaka wana pona bato balingaka ye pona bato basutenaka chaîne na ye ekende liboso alors naza elongo na bino.
toye na likamba sifa lokwa o na esengo te toye kobeta lisolo sifa lokwa o teke o ya kochola ya koseka soki ya osala nini en tout cas toye kobeta lisolo oyo na pasi na motema toye kobeta lisolo oyo na ba regret d'autre part toye kobeta lisolo oyo na esengo tomonaki mikoleleki ba profesi moke bimaki pona sifa lokwa kutu sifa lokwa za ba profesi bimi azokufa kala te kutu sifa lokwa balobiki aza na malédiction kutu sifa lokwa toyokaki ba profesi nyonso ebimaka ezaka na prophète moko oya yaka na internet pona oyebisa bato ke soki sifa lokwa zongi na milia bata théâtre akufa wana ezalaka vraiment prophétie moko o prophète moko ayaka nango na monde théâtre alobaka yango penza boye na émission ke sifa lokwa soka zongi na monde ba comédien akufa alobaka yango et puis série mo sifa lokwa auta kobela makasi donc abelaka vraiment azalaka vraiment malade auta kobela makasi alekaka na série wana nde ba prophétie ebimaka ebele pona sifa lokwa ba prophète ebele na ba prophétesse na ba prophète ebele bayaka vraiment na ba prophétie na bango pona sifa lokwa alors sifa lokwa abelaka et puis esi abika na ye akomaka na ye bien donc abelaka na ezaka nango pour un temps aumelaka vraiment na maladie d'ailleurs après maladie na ye tomonaka sifa lokwa na page na ye ya Facebook asalaka ba émission na ye pona ko remercier ba comédien o balekaka pona otala ye na sir na telaka binongo awa na Irsil Botelo ya TV ndenge nini sifa asengaka ba merci na ba comédien nyonso o balekaka pona kotala ye pona ko rendre ye visite asengaka vraiment ba merci bandeko na telaka bino émission na awa totala ke émission na elongo na bino ndenge sifa lokwa asengaka ba merci na batu nyonso oyo ba soutenaki ye alors Irsil Botelo ya TV aye liboso na bino pona nini bandeko nanga batu nyonso o bomi tungisa sifa sala sous théâtre te et sifa jouara sous te tokomaka tolali tolamuki be problème sifa ye tokomaka tolali tolamuki be problème ya sifa eye alors pourquoi sifa lokwa a jouaka lisusu te en tout cas théâtre na ya suka o asalaki ezaki na SB auto sala théâtre ya suka kuna théâtre vraiment ya suka oye asalaki po a clôturer makambo na ya théâtre elekaka kuna à part théâtre wana tomona ka yesusu te a joua ka lisusu théâtre te en tout cas atapena fin na vie na ye po na makambo ya théâtre ezate ke o po prophétie moke bimaki o po prophète moka lobaki ke sifa lokwa akufa soka zongeli théâtre o po bata théâtre babwakelaki e maladie o po sifa lokwa komaki maladie fo po bande ko bela ezaki po na bongo te et puis eza po na bongo te nde sifa lokwa atiki ko jouer sifa lokwa atiki ko jouer po sifa lokwa aza déjà marié na minito to luba sifa lokwa azwa mobali moko ya bien okapena azwa mobali moko ya bien mobalo asalaka na gouvernement na biso tokoki jamais koya kotanga kombo na ye donc azwa mobali moko ya bien na expliquer ki bino déjà likambo na émission na nga ya sifa lokwa o na salaka wana na expliquer bino déjà pourquoi sifa lokwa zo jouer te na yebisaka bino ngo comme tozi ba message ebele e ana batebele o balinga biso e ana batebele o bayebi ke biso atolobaka vérité ba yoki mamba sifa nde ba contacter biso poto ya lisusu ko informer bino eloko nini oyo ezoleka epa ya sifa lokwa yango na ye lisusu pour la deuxième fois na bandela eloko na bino pona ko informer bino ke sifa lokwa aza en bonne santé sifa lokwa aza maladie te na minute to lobela sifa lokwa a maladie te sifa lokwa akoma déjà mwasi ya mutu alors mobali na ye alingaka lisusu te komona ye na ekiri ya batu ya théâtre bino mo bandeko nanga bolandanga boyebi bata théâtre nde bakenda sangwa mabe bata théâtre na biso bakenda sanga mabe par rapport ya passé ya bayana na biso mikolo o ya théâtre kala o to kotanga kombo te passé na bango ezalaka mabe nde yango na bata théâtre bakenda sango ya mabe donc série na bango babanda ko régner bayana na biso mikolo kala kala na théâtre donc série o bango babanda ko régner
ya malonga ezalaka te. Ezalaka mingi bosoto, ezalaka mingi bondumba, bondumba vraiment ezalaka makasi na milieu ya bata théâtre. Donc ezalaka mingi bosoto, bondumba ezalaki mingi, ba makamba mabe ezalaki mingi. Donc ezalaki mingi ya malonga te. Ya malonga vraiment na milieu bata théâtre ezalaki te. Alors si faloka comme azui mobali na ye ya malonga, azui mobali na ye moko akangi mwa bue na ye na mobali moko asalaka na ye na gouvernement na mboka na biso, mobali wana alobi aza na posa ya komona mwasi na ye na milieu ya théâtre te po adeya na nyonso. Aopesa mwasi na ye deja nyonso. Pona visibilité si faloko azakadea na visibilité na ye. Pona koyeba na si faloko esi ayebana na internet. Esi ayebana na monde théâtral. Alors mobile na ye a jugé bon que mwasi na ye avanda na ndaku comme mwasi ya foyer. Donc avanda na ndaku alanda lisusu mwamba théâtre te. Série moko toyokaka o si falo kazomona na te kwa komi na Zemi ya Omar. O si falo kazomona na te po akomi boye. O si falo kwa po azomona na te po asali boye po asali boye. Si falo kwa atikala jamais kozala na relation ya bolingo na Omar Kabongo. Si falo kwa atikala pete kobota mwana na Omar Kabongo. Abota mwana na Omar Kabongo te, azala pe na Zemi ya Omar Kabongo te, azala pe na relation amoureuse na Omar Kabongo te. Ezaki ka ba rôle, to mona abiso so ba rôle ba pesa ndeti rôle ba pesa ki dinana, ndeti rôle dinana a jouer na bobo na ina chaîne ya yemoko dinana la douce. Wana to benga ngoni ba na relation amoureuse. Eza ba rôle. Ba rôle o ba pesa bango esenga ba mi kotisa. To moni rôle a dinana na bobo nde ba mi kotisi ba memi yango lokwa réalité. E ya ba rôle o ba pesa bango. Dona sia ba rôle o ba pesa bango eloko musu o ebatama na kati wana ezala nango te. Ezala nango te bandeko. Do bata théâtre il faut boye ba eloko wana. Ke na bata théâtre ezaka ba rôle o ba pesa bango. Ba rôle o ba pesa bango ezaka réalité te. To koma ko surnommer Sifa mwasi ya Omar. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te. Awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Par rapport ya ba rôle ou ba pesa bango. Mais léo na yeko informer bino que si falo kwa atikala kozana relation amoureuse te na Omar Kabongo. O abota pete na Omar Kabongo. En tout cas vie privée na ye o abota te. Wana exhibote la TV a ebité moins aya koko sabino ke abota te wana na kuki jamais kosa péché wana ya ko sabino. Mais o na yeko ebisa bino ezaki comme toyo kaka ke bato abota na Omar Kabongo o asala boy. Nga o na yebi ke si falo kwa abota na Omar Kabongo te, si falo kwa azala pe na relation bolingo na Omar Kabongo te. Alors mobali na ye a jugé bon que mwasi na ye avanda na ndaku alongwa na groupement ya batu ya théâtre. En tout cas si falo kwa za kitoko bomoni kande bomona teinture na ye choco frappant. Komona ye de vibo azala pe bongo. Donc si falo kwa a joli a mwasi kitoko. Soka jui vraiment mobile mobwe apekisiye na na posate na mono lisu na TV na na posate na mono lisu donc c'est normal ba pekisaye. Ce qui mobile wana alinga kepo bande komone na TV. Oui, azane ben kietide. A mona lokwa ke soki atiki mwasi na ye pe pembeni na TV ndenge ye azwa ki epo azaki na TV ndenge pe ba olinga mwasi ne po aza na TV.
Donc pour la protection ya mwasi na ye mobali na ye aboyi na ye mwasi na ye aleka na TV aboyi na ye mwasi na ye azongela ba théâtre ke ba théâtre basala bango lusu ba couple basimba ka mobali na ye aboyi siko to tika koya ko informer ke aussi falo kwa za maladi ke aussi falo kwa bela ke aussi falo kwa kotandaku ke aussi falo kwa za na zemi ya boti eza nango archi faux. Eza nango archi faux. Eza kande mobali na ye alingi valeur pona mwasi na ye mobali na ye aboyi na ye mwasi na ye na entroupement bata théâtre mobali na ye aboyi na ye ke mwasi na ye akende lisusu basala ye couplage na Omar Kabongo aboyi na mwasi na ye akende lisusu basala ye couplage na Bobo Manoka aboyi na ye mwasi na ye ke kozala su couple na Papa Anlema Bana mobali na ye aboyi na ye alingi na ete mobali naza mutu munene donc babala ye deuxième bureau babala ye quatrième troisième cinquième sixième eza vie na ye moko nga yebisa bien toujours vie ya ba comédien et dépendant na bango moko yebisa bino ba vie privée na bango inutile to ya ko betaka vie privée na bango po et dépendant na bango moko abala eza ye abala te et dépendre na ye bazwa ye 6e 8e 9e 14e bureau eza ye o est important aza en vie o est important aza na pédicure o est important aza amoureuse o est important aza mwasi ya mutu yango des important pona ye soki aza na ye na santa malamu soki azomene na ye vie moko ya bien soki aza na ye na vie ya bien eloko ni oyo tokoyokela pasi eloko ni oyo ekoswa biso na mitema en tout cas bandeko na nga totia na mutu na biso ke mwasi oyo d'ailleurs no bomona te ke sifa loko abimi penza boye abimi abandi koloba o kombo na nga o botika kombo na nga o boloba kombo na nga te o bosala bo ya kitoko te na bima bongo te po aloba batu mingi ba chrétien ka ezaki pe kana bango mo bata théâtre na bango mo bata maboke ebele babimaka pe ba chrétien ka ye balobaka ebele babimaka pe balobaka mingi balobaka alors ezaka vie privée na bango ba vie privée na bango to luka kokotaka na kati te toya kosalaka toye totan tolobi oyo etali sifa tolobi ke na miniti oyo na miniti okutu boye na miniti okutu bobe me kobala o kobala te ya vie privée na ye kolinga mobali to kolinga mobali te eza vie privée na sifa loka mobali na ye aza pe ya poto te ba mituna ea mingi ba makambo eza mingi ba malobe eza mingi o bato ba komela biso et puis to tala bato nde ba commenter ba photo na ye ba video na ye sifa loko aju mobali ya poto te mobali na ye aka na kisasa bande ko to bito tangela bino komba mobali o a honorer ye bokamwa pe bofongola minoko boloba moi mobali oyo alors pour na valeur na bango mibale moi to tanga kombo ezate mais boye baka ke sifa loko na miniti o mobali na ye aboyi asala théâtre mobali wana azala marié to te etali nango biso te o ezotala biso kaka ke mobali moko boye azwi star na biso en charge mobali moko boye abali star na biso mobali moko boye avandisi star na biso mutu kimia yango nde etala biso pour le reste etala sifa loko ye moko na minute oboye bake aotika loleka su na théâtre te au moins que mobali na ye a changé décision na ye soki mobali na ye lelo a changé décision na ye là ça va mais soki mobali na ye azo maintenir ka décision wana o azoelaki mwasi na ye ke aosala théâtre te aobima te na écran aobima te po ya kosala théâtre soki mobali na azo maintenir ka décision wana soki décision wana eza maintenir boyebaka sifa lokwa plus jamais na télé, plus jamais na mamba théâtre. Mais ce que Zaki a changé na ye décision na ye, to si falo kwa ye moko pa monique ana posta le soit le kana télé, ana posta le ya visibilité, to mo na ye na internet a oya na visibilité. To mo na ye akomona na to mo na ye boye, a koma visible na TV.
Alors na minute o azana invisible pour nini azana ba relation na ye azana foyer na ye o azolandela ana ba makambu na ye o azolandela donc e choqué nango batu te batu pe baya ko betela bino ba faux histoire te histoire o na beteli bino yango wana pour le moment pour na sifa lokwa bandeko nanga. En tout cas, na pesi no merci na batu nyonso oboteli to ina bino pona kolandanga na mamba sifa lokwa oyo. Po eza makambo ezoloba mamingi na internet batu muso balobi kete sifa botoli muninga libala muninga ngo peka ya théâtre mubali ya sifa atika na ekoza na mwasi na théâtre te. Azwa na ye mwasi na théâtre te. Azaka kana mwasi na ye sifa lokwa. En dehors ya sifa lokwa, soka za na mwasi ne musuli banda, wana biso to utanga ngote. Soka za marié, wana biso to utala ngote. O biso to utala ezake, aza mobali ya sifa lokwa. Merci beaucoup na batu nyonso, merci beaucoup na batu nyonso o botaka matoi pona kolanda Ursule Botelwa TV. Wana vraiment na yaki ko éclaircir bino likambo nini pona sifa lokwa po likambo o botuninga ngo mingi. Botindelinga ngo ba message mingi. Yango na yaki ko éclaircir bino pona likambo oyo. Alors bandeko nanga kande na episara bino soki vraiment ezambala liboso otombe na Ursule Botelwa TV. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au ça malamu mingi. Donc tout s'abonner et au ça qui tourne ma casse. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tout partager émission ou pour que batebele baye ba vérité na vie ya sifa lokwa. Ndeko soki yozi opportunité ya kokota oyo ki vérité ou en tout cas partager ya ngona bandeko mususu baye ba pe vérité na vie ya sifa lokwa. Et puis bandeko nanga so ezambala liboso vraiment au fréquenter chaîne na biso na système moko ya bien na ndenge moko ya bien kande to yebisaka bino donc abonnez-vous. Abonnez-vous, vous s'abonner massivement, que s'abonner c'est gratuit, au fini cloche à notification pour que prochainement, tant que vous avez une émission nabiso et comme la yo directement aux notifications, mbala moko pour que otala eloko nini o Ursule Botelwa TV aye kolobela liboso nabino. Wana tokutani à la prochaine occasion, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.